Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alain Moussalo et Sengena ça la Renaissance. Quand même bien, après ça, on peut coupe du Congo. Donc voilà, si le lot on peut jouer coupe de bandana. Bandana Kenda. Bah ça est nini. Si le lot on va jouer coupe de bandana Kenda. Bandana pia coupe on a coupe du Congo. Si le lot on va. Il y a une salle pour Renaissance c'est ça là. Mais c'est moi, c'est bon. Oh. Bon Renaissance c'est quoi ça ngana za. Ngande muna osala ngunde. Mais bah jouer bébé même la Renaissance wana. Ah. Joël Bazaruna. C'est balé na biso a Congo to sali ndenge nyonso mutu moko ondimo zate. C'est ça. Si le lot baza mbongo ba o devoir. Wana sola na yemo ko président Sirazali. Oui. Mais il doit l'ongwa est-ce que Zambo n'est pas trésor mukuna o to pas bête. Renaissance. Ba contre za bani za ba papier za. Fédération le bio ba na mbongo te bongo est-ce qu'on a ça. Vous comprenez, on sentir que ma gamme a balle et comme bizarre. Vous comprenez. Il y a un moment football na biso vraiment lelo évoluer te. To mo na lem susu to comme ça ba ni na ba équipe susu on organiser on ba 7 ba 5 mais lelo comme peut boke beta na ba équipe pam pam bo na bon ba 1000. Vous comprenez, faut vraiment changer mes ça là. Beauté, mon ami m'a bien ça choquant. Ah vous porter au plainte pas moi. Ah sia. Ngande mu fona porter ba au plainte pas ba na mbongo na 5 ans. Ozobangi sa Joël qui moi qui a longa na ye kuna po. Il pas ça qui contrôle ma casse et la monnaie. Joël. Bien. Le nom va jouer au peut-être au Taliban, au Taliban au Baruma lobby. Ata 3, ata 4 kaza na on a ranké to 4 Congo. Na Congo ya biso comité. C'est Natala même match to penana yi ba joueur le lo Rome to. Ah. Ben oui. Souci ka bo a na fédération te au ton niveau. Na kena ngo ba. Na o ku fanatika bana nda. Ai tele ne ba che kula kuna na zongi lofo, muna tentire na be fumwa mimi. Ya solo atanga mo pena muna ke na tentire na bi lofo. Eh. Pembe no ezongi kitoko mwende. Ipo ba kocho bena nini za sentir wana ozolinga ngwa. Pour le moment non te. Ngana magamu yos musufu na sabana bana mike. Oh, kuno wole sabana. Te na bana ba mike na ndenge ke fu ba mona papa bango azali azobokola bango. Oh. Ouais. Muna ba kufara. Lofo osika bi mena na. Te mutakufa te me bitumbe za makasi. Mais tant na ye eta ke sixo na zai nango na eki nango. Donc qui jalousie vraiment kotara makasi. Ba omona ba okumisa mwana mwa mukie tout. Na souffrant makasi. Première année on a beti kutu championnat déjà na zui genou. Ba na e ba te soke utela wa piti lelo. Donc ba attaque au sentir que genou e beba. Une année mobimba tokenda ko luka ba bongisa genou tokenda en fait au vanda pena bonanda ko kika tina ndako o ka genou ningani yango moko pour les la pe un jour na mazemo beta pe bale kuna donc en fait moyen de vivre na bango zaka bien moyen de vivre na bango zai bien mais na esprit na nga vraiment pe entendre zaka na mazembete ata bande ko zo bambongo na bango ibele ndengwana ata mukomote pour toi parce que pour tout mutanda osalango lem so amoni joueur na équipe nationale a obeta bien ba téléphoner par ça Lubumbashi convaincre et tout pour ya mazembe mais nga vraiment batikala koyelanga makambo mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Jusnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Jusnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Jusnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie
nanga moniokoli mais sur terrain kotakoli kiboma moneto monaka ah imanisme yeye chéri okwaki wapi pa pardon ya baba Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, les Nabiso, votre la rémission Nabiso Kati, Bolanda Nabiso, pardon le monde entier. Puis n'aba abonné Nabiso, il y a Congo Lizibapé, tu vois, votre la Siko à la chaîne Nabiso, il y a RTGA, le Kaka, pardon le monde entier. Et aussi, merci à Madame Christelle Maboulou, na Pesio Mbote Bisika Ozali, à toute la famille Maboulou, na Pesibino Mbote Bisika Ozali, P et Kimo Bazara Nabiso, à pour la chaîne Nabiso, il y a Congo Liziba TV. Merci aussi à abonné Nabiso fidèle, Pena Mama fidèle au Balingaka, émission Nabiso Kati Oyambla Biso Oyambla Bino Bastar Nabiso Obalé rapport dans le monde entier. Beau compter toujours Kolinga Biso, beau compter toujours Tala Biso, beau Tala chaîne Nabiso RTGA Oyambla rapport dans le monde entier. Pe chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV Obayebele Batala Rango ba diaspora Batebele. Et merci de Susuna papa pour le Fiki pour FBT Misalande Oyo Azako Stika Biso te motema ya mama Nathalie Fiki pour Oyazara Nabiso tout pe na ba joueur bon so Obalingaka Kevin et Panda les Ketchou, Batala émission Nabiso Kati, sans oublier à mon frère Oscar Marie, tout le millionnaire en kilote, na Pesio Mbote Biskozali, Zadio Kazadio si, na Pesio Mbote Kabongo, Kasongo, na Pesio Mbote, bon Sobolingaka, Kevin et Panda les Ketchou, na Pena Lingarabino, Koulembo Sali, là où tu es, Batu tout Bolinganga, et Batu Batala Rabiso, na chaîne A, na Kati ya Congo en direct, qui va retrouver toute la famille Kambi, Tracy Kambi, na Pesio Pembote, Bana tout, et Alimba, na Lingarabino tout, et dans un espace, dans un village Panda Oyo et Ambarabasta rebelle ou ça la capé nous sommes à la l'aise batalaka biso awa voilà tous un lelo joueur na biso ningi sa monde entier batu be ba sepela na ye basi mibali ngamo za no fan na ye parce que ngana no mona lemba non se rappeler ce jour mo ya pa lwa na lemba na kaviaki wana oyo panza bambongo na be pa batu ba ya ba lokota pe mbongo na yo na kati ya voir bambongo na lemba wana sadi ke bakosa na kate to wanga sadi ke mokilongo sa mapeka bongo a toujours en direct na chaîne Abiso RTGA pe na Congo Liziba TV ba rotalo par le monde entier. Bonjour Diogo. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Mon gros lobaté hein. Moi timide mais ça va. C'est bien toza yo awa eza mbali bosoto yamba yo awa na émission na biso kati na biki partout le monde entier bazolando siko balando na chaîne na biso RTGA na minutes oyo batebele bakotala yo pe bakotala mikili ya poto na Congo Liziba TV message ni opesana na batu na yo o balingaka yo pe na batu tout o balingaka matumo na Roma message bon moi chapeau ouais moi yo ebika moi moto c'est ça bon message na opesaka donc pour la démission nga ancien Diogo na bino donc pour le moment to ana na makamusu tozo sala management banini mais na osenga vraiment bolanda émission côté nyonso boza na pesi bino bambote belé donc voilà voilà nabi ke obi bengi ya Saint Diogo to lo bango pe kana kati ya plateau na biso ancien Diogo nde olobi bon eza kati kati to solaka sans polémique sans problème. Et ça, on a plaisir aux anneaux na plateau. Peut-être occasion peso maraté. Ya koyamba yo kala, mais ça parmi bateau la lokota pembo on a yo. Na se rapide na biso ke na lemba ya yaka pa lwa la kavie ke o boka mbongo to lokota bambongo wana Diogo na biso, ben c'est bon. Ça va. Ça va. Diogo. Tout ça la siko. Oui binzambe. Makasi. Parce que l'émission na biso to banda on a prière ça dérange pas qu'au fond on a prière comme ma sona lo sambo c'est ça na ma bête yondo ko banda invité na biso moto wa fond la prière ya solo ouais on mettons na toute la émission na na poto na mona muta te wale zaki attaque tant et banda qui abana na prière ils a pas si mais na éviter quoi so vraiment na okoka mais to banda il a passé. Il a passé. So, on a la micro, c'est les autres là, faut te y
Ezo sala. Voilà, merci Seigneur Jésus, merci Kolo au municipio sur le lona grand joueur na biso matumo na room auto ko sur la plus vie na eto sur la plus carrière na ye na bi ke ba hotel la biso siko awa na mitande na bango ba c'est pe ba yo ka fuma li solo ya joueur na biso matumo na room amen. Amen. Voilà. Tout sur la siko. Ouais. On rapema. Non, en fait, na sali vraiment ba tembele na sala iso émission te. Ba benga ngato sa émission mais na boya parce que ba mission polémique comme trop donc lo ba boya après comme boye comme makambo belé. Mais na ndima quand même ko sala na yo parce que na tali ba émission no belé c'est pelisanga. C'est sûr toyeba na kana musika mais quand même na monio na sepeli na moni pe comportement nous ça va quand même. Merci donc, vraiment nga pesa linga sous plaisir comme on a nommé benga Saint Jogo na ça Saint Jogo na biso. Mais to beta ki siko to beta isute to comme ancien le balé qui ba obeta ba petit ba to beta donc voilà to soutenir bango toujours ba kende liboso. Voilà ba kende liboso to sur la siko betele biso no kati na yo isolo na yo na bato ba rotala biso siko yo to yebanga no kati ya matumo na room bo mwana na yo to betano libete to kali solo muke na yo est-ce que matumo na room azamona bote papa na maman na kati ya ndako libala? Oui. Betele biso na vrai nom les anan comme nga Pichu bato lelo bakoma obenga nga ya Pichu mais na lingango te kombo na pena na sepela nango te mais lelo ebima ton na renaissance bato bakoma obenga na kombo ya Pichu to beta sko via Pichu. Voilà Mwana Pichu ma bo mwana ezaka patient c'était comment vie to bana on a zéro bo ti wapi obotami wapi vie vraiment parce que base émission na nous 4 il y a les solo obotami na Kinshasa na mama yemu. Oui voilà papa kufa. Oui Maman ti lelo tozana papa kufa na ba 2008 ben avant non papa kufa ndeka ka bato bazala to souffra vraiment makasi souffra makasi mère oteka ba mapa na zandu nga pe na bando zana to bando kende na olongwa zandu po yo te ba sani na mutu le msu yake ba muziki na bango yo zui sani ya mapa ozongi na en fait na yeba na vraiment na ba phaser trop ya zandu penda ba camarade donc to question na yo non muke Pichu bio bota mama ye muzaki na quartier nini komi nini Barumbu voilà tu peux nommer solo komi na Barumbu na Luapula vie zayi comment malgré maman za oteka mai vie vraiment mapa muke na yo ezaki neti avant non papa kufa vie tu yeba no li solo na ya Pichu vie zaleki tango ebi oza vraiment mwana mukele msuba ba 6 ans 7 ans oyeba vraiment makambo e banda oleka te voilà na komo yo oyeba makambo peut-être na ba 12 ans 13 ans nde na komi ko yeba keloko yo boyeza boyeloko eza boy ben tant na monique na komi na ba âge wana ba 12 ans 13 ans mère komo teka ba mapa ba nini nde sonde tsa okende na 4h du matin il faut la musangai la moi liboso non ba ya bazalinga na mwana suka okay. Donc tama 8 ouais pour le moment totika 6 ouais misa to bakufa menga 3 bakufa to 8 OK 3 bakufa totika 5 OK voilà tiko ngana za mwana suka na batu nyonso na j'ai 12 ans la vie ola mukaka 4h ouais to ola mukaka 4h na mama le msusu auti nanga mutaliboso na kende na parce que ça tourne ba kasai wana ba nina ba covadis wana ba mapa ba covadis même soit tinjio la muki avant tinjio ke no kanga déjà place ya zo sukola na tando ya tango ya après bon memani na zandu ekoza potike na zandu yo zongi na ndako ke sukola po zongi susukuna en fait na ndo sala vraiment vie na mingi na zandu ouais na vie ya Pichu on âge ba 12 ans 13 ans Pichu avec temps rokenda classe T kotanga ka yoka mapa nde okendaka ouais to pense to mi pesa mingi vraiment parce que passe les gars trop père moko akima na ye akimi ne mère akene braza parce que père na so des maçons OK donc azai pena trop braza otonga banda ko ba sasu présence sasu donc ando mona lar na mais biso penana mère asundola biso makasi atika biso mère obokola biso kana mapa wana tozokola biso nyonso a parvenir kotika kotinda ba grand frère na ngamusu na bangola misu pe ba ke Pointe Noire
en fait totikala vraiment 3 personnes ka totikala na mère na biso souffrance nga pe nazobeta kana moi mokiona na yeba déjà maramba bale donc ezale musuna na ndaku boye pona bima na kebeta parce que nga ba ndo ya luwenga ya oka pena batu bayeba pesa mbongo pa grand frère nga ba luwenga na kebeta na Saint Paul tout oka so grand frère pa lingi na été oka batondi libanda ndeti to wana lupango batondi libanda ba oganga tika wana memisi nge loko na mutu tika ya kebeta bale tout to vraiment ba difficulté vraiment za ki temps ya rotanga vraiment aucun de classe et ça là non parce que pona tanga pe na kenda pe classe na Saint Charles Luanga na Saint Charles Mususu il y a des chances donc to bana bandeka ko combiner ngoko donc mais ils allaient vraiment difficile dans ma classe même si na okima na ngai na kimi classe na bon on malonga au foot mais on va de ma pape bénéfice na kimi classe na gebeta na bale voilà et automé que mère na chef singa le quoi olinga classe te fona tsao na école mécanique o école ta mécanique ayo tsanga na terrain all sen na barumbu chaque fois soka ko tala ngana mamba mécanique wana oka na zate na terrain na obeta balle voilà donc na kima vraiment babiloko wana tout mais par rapport que ba camarade nanga pe to banda ozana bango to kanga même lupango bango banda pousser nga mingi pe makamba classe nanda okende toujours classe pour na bango fo ba ma passe to banda vivre na bango comment on va nani ba Hollande pe mission timba na nchuzi siko bana Namibie baba na Namibia pembe na Angola wana na ba frontière wana bazawa voilà toza naye matumona Rome plus toro sur la katinaye nabi ki ose pesa papa pour le fiki pour FBT misalande pena minute nabi ke ba joueur tout ya monde entier surtout ya communauté na biso ba ko ta l'émission au paye balikamuni ko le quand sur la plus toro sur la masolo ya Pichu et ça la bien toro sur bien Pichu pour ezala bien Pichu yo bio ko ça no bal mama tiko na mécanique zo sala na ote il va ki tonini pe au côté avant msala ya balango pe na tano zotanga est-ce que Pichu ça qui peut tenir ko ça ba classe ni même diplôme to li kamoro ouais na sala commercial na Luanga donc voilà na moment na ka obunda na kende quand même pe banchik donc ouais vous avez diplômé j'ai un moment nini Pichu vraiment c'est intégré na m'a envoyé à balle et peut-être j'ai comment changer c'était pas facile est-ce que na famille ba accorda que OK na pe ba balango ba foot malgré no be ba ya no ba koya ko kangayo ko landa on anda ko oui et comme un moment moko choisa qui le soutien donc de trouver tabat na ba balle na ba Saint Paul wana grand frère na biso moi barumbu ndemta amona ngai alobi que non équipe moi 3e division ezara na sala na terrain all sen na si ya moyen OK banda entraînement kuna ngala senga na koka bale ya babotine te na ta botine ngai fo makolongulu ka na kompe na équipe wana meminga na o s'entraîner ka makolongulu na ko beta na botine te wana ba âge junior zana wana comme ba 14 ans 15 ans déjà nde na bundana ka ba kuna yo beta na équipe wana 2 ans 3e donc deuxième année na ngai nde na kenda test na stade du Congo na stade du Congo na stade nde bazwa kanga ouais voilà tu reçois toujours à na jokona biso et attends abi ke bazwa ka yo siko relation papa tanga kinane boza yo zano vis boko za randeni bah oui ton papa ke braza biso tikali na mer ka to bundani to bundani ka ndengo na kokolisa biso na musala mapa wana koteka mapa tipe to nde to kolaka pe nde to kolaka souffrance wana to continuer nango mais on a commis na 3e division na équipe à 3e division na président na comment ko s'occuper na ngai donc on a otale la penda sous merte parce que on a que ba tacle ou que de bois pèse au moins quelque chose moins $20 on a âge à 14 ans ouais 15 ans donc on a bandit c'était facile peut-être maman Andimaki au sapé mon baba là on a âge moi na muke Andimaki oui Andimaki c'est na choix parce que batunio so ba comment ko linga ngai ba bi moi no ayebi balle botika ya beta balle tout na zai vraiment na soutien ba tebele on ba mandai ko linga ke na beta balle à partir de 15 ans, 16 ans, on a na stade du Congo. Na comme na stade du Congo, président Azalagate, on a testé. Vous avez un micro?
Le président Zalara tenga na teste coach Fernando Linga talobi ke na mukuse président biso président style ando linga ba joueur mukuse mukuse ngolanda ya papa to ya mama mama mukuse na landa mama président na biso bi ke ya bando linga ba joueur mukuse te pona ni Robert Ngidi te to likamo ouais parce que ba joueur ne nyonso bazai ka milai bazai vraiment milai na ya style du Congo ba yebi président komune na la sana président la sana azakaka galerie na ville galerie présidentielle ana magasin mo na la sana yende muto tanga uti poto aye tant coach wana na Monique abude ngai na ke na dragon donc na ke test na dragon na komi na dragon wana président biso ekoya ba beteli li solo ba bi que est-ce que ba bi que joueur mon ko ki aza bon mais coach alingi était poison mukuse le président ba bo bengela ngai bo lukela ngai na jour mon na sala test na dragon bona moni président mutomoba yo la sana ekuna atindi to yo zo to benga ngala ba OK après na eko zongo ya entraînement na style nde ya ki ko accorder ngai et pona na beta na style atali nde na obeta FC président FC coach que non to zo joueur o aza bon ataza mukuse ya pas de problème to zo ekaka to encadrer ka ba encadrer ngai après comment na moment transfert équipe na ngai 3e division ne boy e boy a libérer ngai eti nazonga na ndako na esi mama biso ta équipe boye zwingai mais président na biso à 3e division na boya o libérenga na zwi mère na biso parce que bandoza na ville wana na zwi mère na biso to keti na ville na nzela na FC mama ata balobi no bapesi o combien ko linga te parce que ngana lingi so équipe à 3e division te na ni fona ke beta na stade kaka parce que équipe wana est en stade oye to koma na pas président maire na biso baluki ne maire baluki batie la wana maire baluki ngana be ata o baluki ba o te vanda papa alingi yo mingi yo ka ba maire na biso nde bazala alingi abi na te alinga mingi te ngana na posana ke beta na stade vision na maire ata ni ga tant maire azui la wana to so ngape na kina na so entraînement te ba komo benga bati ba otinda maloba parce que c'est wana téléphone ils avaient moi passe voilà baotinda maloba oka batindi mutu yebisa yebwa luka ya entraînement na bino oya te so bosai transfert na tena kende stade na oya te tie ki ko sala ke président CD nda tekenga na stade du Congo wa na stade du Congo nous na 9 ans na nous na 9 na stade du Congo na betaka une année deuxième année na ngaka ndambu nde na Vita Solistenga wa na sali vraiment carrière te na ba équipe ya ba première division on a betalem sous 4 ans 5 ans na souffrir na makamba bale non na ya pinda na makamba bale pinda na lekalem sous 3e division na beti une année na kemba mon équipe monene après stade du Congo na stade une année demi na kemba mo Vita ya moni batulelo ba benga biso ba mikolo bani parce to beti de to beta déjà na ba joueur ba zalaki on déjà ba mikolo o ba mona bango déjà na ba beta ba coupe d'Afrique ba nini biso to ekokuta ba on ba Vita. C'est ça. Siko etake yo za jeune okuta na bango biti na ba comprendre tele sous ouais. Après ba tout petit lelo ba comment considérer biso ta vieux wana tala mutu mso bengo vieux zo seka non. Voilà donc on dit maga peut-être au benga vieux par rapport que na une expérience à foot ndeti kaimbe abenga nga vina seka so taliba molena ina ndimite ka cause jeune mukolo voilà ba tout bolanda biso na chaîne ya biso ya RTG ya pe na Congo Liziba TV o bolinga ka biso mo le solo ya Pichu o be de mal solo na bike surtout ba job ba hotel la penze émission oyo balinga nga trésor pour tout na peso mbote Monsieur Gozali Oscar Marito le millionnaire en kilote na peso mbote Zadio Kazadi tu sali là où tu es Kabongo Kasongo bato ya nga Jonathan Bulingi pangi pe na peso mbote Monsieur Gozali Pichu yo evita siko to na solo vita ngo dikamongo za randeni na vita ngo vita soza on a nona nef vita ngo parce que to bi vite za équipe op bimisi ba joueur ebele club op sali ba te belé ba le kawana na bisika na op to yiba ba grand le lope mso bazali okuta no banani na kati ya vita o bazana o basala pe combo ata 5 personnes son nom répond à PV lebo bakasu na kutaka ye akufa
nakuta bajoueur ebele bamazowa bamayanga nayebi te soki oyeba bakombo nazoyoka bakombo oui baalu kuzulu aza mpe mwana ya koto coach ya Lingwala donc en fait nakuta vraiment bajoueur oyo bazala bastar oyo mpe baobeta na équipe nationale bakendaka mpe bacoupe d'Afrique nakuta bango mais ntango na ye etake sixo nazali nango oyo nayeki nango donc ki jalousie vraiment ekotaka makasi baomona baokumisa mwana mwa mokie tututu na souffra makasi première année wana nabeti kutu championnat te déjà nazwi genou nayeba te soki eutela wapi ti lelo donc baatake attaque osentir ke genou ebeba une année mobimba tokendaka koluka babongisa genou en fait ovanda mpena bona ndako okika ntina ndako okika genou eningani yango moko donc eza te koza na terrain ezoanga na terrain mais elandanga ntina ndako donc ekoma eti makambo ya bahôpital bamama emo parce que genou banda oyo kokita lisusu te so evandika likolo bo evandi bongo le mosusu pendant une semaine donc souffrance vraiment ezali makasi na vite donc avant nabeta vraiment normal nabeta bale nazali no na basouffrance ebele ebandeli na nga te kaka nayaki mbamo nabeti na vite pendant une année oza mpe na bagénération na yo oyo bayaki na banzela moko oyo peut-être boyaki mpe na baninga peut-être oyo ya génération na yo ya age no boyaki na bango na kati ya vita oui toyaka na ba nandimite bakombo oyeba yo lobaka basi rappele bato baotalaka baémission banani baisa molimbi baisa molimbi nako baclavi mauku pepele banda obengi pepele boy si je me trompe pas bamisu na bosani parce que kala nous na neuf lelo tokomi na 2021 donc c'est vraiment difficile pour na yeba bato nyonso mais génération vraiment bien otoyaka après ba milambo ba ekoya ba nani milambo milambo ekoya nani susu ba kalobo ba ekoya ba yeye ba kabundi donc c'est pena Natani après tu as dit que une année au sali ba promesse avec Natani au moins espace na kati ya ve on a vite avec que espace dans l'école bongi dans l'école pende zongi bien avec que espace nazala non titulaire te directement comme on a comme beta ba match ba entraîneur wa yaki wana sepela na ngai yende mutatsenga titulaire nde na koma eko beta na vite au sali combien d'années na vite na beti na zaidi 99 ti 2003 na 2003 wana na longwe na ke Lupopo on a sali 6 mois na Lupopo après na yo zonga vite esusu na 2003 wana pika to na ke avant na ke Lupopo na kena na Israël voilà to na kima na match mobo vite fala beta na Inter to za ke interné mutu mobo ayaki Svika donc aza israélien ayaki a proposé biso tous les deux joueurs Yonanen na Abarankoy comme on est à Abarankoy Kabunda za défenseur nde na ba butu wana ba 5h to eko kima to kimi po to ke aéroport vite za na match mais biso to kima po to ke aéroport parce que c'est wana vite mbongo za vraiment te mutonga proposé biso ba $1500 na ba 2003 wana tango apesi biso bambongo na biso nde toyaki obligé tokende nde tobima na parce que wana toanda olala na ndako ya mama mbili ya belle mo ezaka na de bonhomme ouais tokomaki interné wana tu après wana na babutu wana tokopere na moto azali na porte wana akufa pe maître wa chino ye mutatika ye biso tobimi après toke aéroport tokomi na aéroport pe ka ba cascade wana pe tomata ti tokenda Israël Addis Abeba Israël donc après wana tokomi kuna tosali ba test na biso bien na ba test wana nga nazali toujours favori mais mutu tokende na ye azali vraiment na ba difficulté to changer ta 3 clubs club aliboso bandimi ba signer ngai mais le quoi déjà toyokana na muninga ke tozala esika moko ata bazwi yo kondimate loba bazwa ngai tant tozali vraiment bon moko quoi donc après manager va comprendre to yo ba ozwa yo oyibo beta bale so bazwi muninga te ye tokelukele place musunga na bitete nga tozaka na ye côté nyonso ba ozwa ye tozala ngane
tolongwa toke équipe musu tokome bazwi ngai ye bazwi kate na boyi pe kaka tolongwa toke troisième équipe manager ayoki bongo asiliki apesa biso su biloko olia te eloko moto koma evana souffrance tokoma okende pa camarade na biso mazoa bango banda obeta déjà kuna na Jeff Tutwana na joueur musu nani baveki moto ba lelo akoma coach baveki moto ba mpeti pichu peti ye pazala kuna ndemba koma opesa biso mwa ba biloko tokoma ovanda na appartement na bango mais tombé jour mususu même pour to benga basi na biso na kine ezaki problème parce que nga tika mwasi amena balaka non te mais azai vraiment que mwasi na nga na mwana toni te mwana azai te wana te mais mwana nazai na bana mususu déjà na botaki avant quand il y a pas passe sinon déjà botaki système ga ya lupango ouais na botaki déjà on revient à mikuse hein donc ezai voilà donc na botaki déjà avant après jour musu manager aye kotala biso na appartement wana oyebi ke akenda bosana telefone nemo ezalaki nango tozwa telefone nanga na barankoyi tobandi tobengelango tobengela ngai banze naende je na baser nanga na mikili na obenga mikili ermo tobenga kin tobengi basi na biso tokena nsima ndako ermo na pesi ye pa bengi ka ndenge wana donc tosasaka evoma basi apesa biso kanda sa banda okipe biso te après koma na moment mo boye tosiliki nga na ye tozwi basaki na biso tozwi taxi amemi biso tina ndako na ye amemi biso tina ndako na ye tokomi na ndako ya manager azalaki te tokuti mwasi ne toyebisi yebisa mobali na yo atika biso tokende towana posa tozonga après manager mamwasa manager abi bolala awa après lobby na osola na mobali na nga soka ye na pokwa tosolo apa bozonga oyebi ke lobby nango manager atindi biso ba $100 atindi mutu moko azwa biso apesi biso $100 ake ezongitika biso na aéroport tozonga kini nde mpe tozwa mbongo toya tozonga donc tozongi kini ekomi sikoyo ke problème ke oza na club te faut ke ebondela na vita tutu nakenda mpe premier jour na ya na stade vita azali na match ye te ye banda olobake ye mutakimisa nga parce nga nazali na nga na opeti na yo yeba makambo te donc ye mpena bazali na kandane makasi nga na ya na stade na kota na stade na second jour on peut vite banda obeta na 5 ba supporter pardon msu ba obenga nga longwa okima biso match ezalaka yo bimaka ndengo no sota miro okima donc tozongisa ote kobondela naka kobenga ba presidenti ba ozongisanga vous avez payé loko na yo quoi ezai pe loko na nga ba mona pe ke na linga vita makasi c'est ça ba ozongisanga pende ti na continuer carrière na nga na vita. Voilà, merci na abonné tout ya biso oyo botala so na kati ya Congo Liziba TV pe na chaîne na biso tu continue vite tout to banano matumo na Rome et uta komba matumo na Rome bon Rome eza Rummenigge ancien joueur allemand ye mutaza lelo président Bayern. En fait, comme on est déjà banda mwana muke tant to beta na bakabamba wana parce que kabamba wana ezalaki ba terrain vide ezale lotende koma ba mécanicien ba bandi banda coin wana ti coin mususu wana non ezale vraiment vite wanda obeta ba tournoi ba potonde côté ba pesa ngai kombo wana parce que tozalaki na ancien boxeur mo Kalambai avec na Italie bo mo anda yana mwana na ye anda utane Italie ya mundele boye abuta abanda oyane kin soka yene kin sko mwana nena osala ba tournoi ba nini tunde to banda ko beta nde kombo a Rome vie mo bwazalaki na Luvungi nde mutapesenga ye pazaki entraîneur ye nde mutapesenga kombo wana après ndenge ka na ina ba stade après kombo ngo ekozonga mais kombo wana eza kombo vraiment kala singa ko beta balle le roi Rummenigge donc joueur allemand na kala on a donc yango bapesanga kombo wana. Voilà, merci na matumona Rome de expliquer biso kombo nem siko to tuna nanu na équipe nationale ya na ndenge nini baretina ka ndeni on na club nini pesika nini pour équipe nationale. Bon équipe na bandi déjà ko équipe nationale tant ba coach Christian Tiengi ba bandai ko ya na ba coach Bibey akufa pe à partir de 2002 nazali déjà na ba espoir to beta déjà na ba espoir na 2002 na obeta na ba espoir
tant na ke Lupopo nde bakoma ozwanga na équipe première na équipe première oyo ebeta lelo mais tobanda ovanda trop na ban na biscotte tobanda ozala trop na biscotte obeta na Lupopo mais baozwanga déjà na équipe nationale ozala Lupopo déjà bazozwa na équipe nationale parce que nazalai na président vice-président de la fédération akufa président Kwemi ye mutabanda vraiment kobundelanga mingi na makambo surtout équipe nationale naza na Lupopo mais azotinda azotanga na liste nazoya na équipe nationale mais wazo beta non vraiment te wana na beta vraiment te mais na okota kale musu ba 10 minutes 5 minutes biso na biscotte to banda okota na bongo na biscotte mbala na biscotte mbala depuis 2003 2002 na obeta na espoir mais ba 2003 nde babandi kozwa biso déjà na équipe nationale siko bato bakanisaka ke match nanga liboso eza match contre Uganda o bakotsanga wana match mo bakotsanga donc bato bakanisaka bongo mais eza ndenge wana tenga déjà na banda équipe nationale déjà avant na 2002 déjà avec ba espoir après 2003 na obeta déjà na vous avez plus na ba biscotte la génération na yo génération wana puto aza wana puto siko na 2003 2002 ake sko Mazembe on comprend ake Mazembe après 2004 nde akomi koya na équipe nationale. C'était comment relation na bino na kati équipe nationale ba biscotte vous avez na banane au matin on s'intégrer au vraiment espace de l'équipe nationale batuni va vous avez na bango vous avez na ba pire quoi bon pas pire mais bateau vous avez na bango génération mon pire c'est trop génération nyonso tozaye wana concurrence ezai makasi mais kozala na mutu pire vraiment ezai difficile parce que pour toi zobeta na Mazembe biscotte obeta na Imana ngana obeta na Vita donc concurrence wana ezai loyal ou ba guerre d'esprit ba guerre d'esprit ezai nango ezai nango par rapport que biso moto oloba te mais bato ba oya na ba makambo on comprendre mutu boya yebisi mutu likambo boy mutu boya c'est pas to zalaka bien tout le monde a déjà moi changement pays à vie peut-être nous a oui changement déjà échanger déjà parce que so ya déjà équipe nationale ozwa quelque chose ozwa mbongo obeta na Vita c'est wana ba opia biso no ba camion ta ba $30 ya bras Congo donc na ba Vita vraiment ba club vraiment mbongo vraiment ça a été passé to anda ozwaka ba $30 wana ka pena ba $30 wana ba katio pele mususu ça moins indiscipliné na équipe ba katio les mususu $10 otika na $20 donc ka mbongo ngo no futa ndaku moi ba studio to zaina ngwana au studio là me futa $15 mais yo ozwa $30 au bunda ka moi tacle pas président ka ndengwana ndeto banda ko vivre mais koloba vraiment que lelo nde ba joueur ba ozwa mbongo eza vraiment ezala inante mais na équipe nationale soto yeto comme ozwa ba $1,500 c'est one ezai moi 1000 moi 500 ezai tende comme après 2005 moi ba niveau ba mbongo e mataki quoi voilà un niveau ya mbongo e mataki to yebi ke pe ba sirwana beaucoup dans l'équipe nationale il y a pe da ba msuda ba oso ba mbongo peut-être que les cabines bazaki ba bozumuna ke massa mo beaucoup te pe na équipe nationale il y a vraiment bah oui parce que to yana ba joueur le quoi ba mputu ba zé déjà na ba Mazembe ba patuka bangu ba parce que bango président na bango abandé ko tsa bango na place na bango ba joueur comprendre président bango azali na mbongo ebele mbongo mingi donc le quoi linga bango mingi abandé ko pesa bango bango donc so ba une équipe nationale au sentir pendant que ba masto ba vivre bien par rapport ya biso mutozana ba vita en fait complexe na ndenge soto lobi que complexe ezaki te wana tokosi parce que complexe toujours ezala nango ndeni bango ba ozo ba mbongo le msubo telemi boye aye na jeep on comprendre le msuba oya na bakara ba danser ba moto mais te biso to na biso na bakara na soto obeta na Vita mais to na bakara na biso bien ya normal kaka mais bon ba joueur Mazembe vraiment bazai na ba niveau na bango au président na bango banda otsa bango c'est ça
moi bagira ni yango ozali kokutana na ngo pe ana eza pe ba joueur mususu yo po dans la équipe nationale baza peut-être au PCP ozali comme un privilège na équipe nationale parce que tout le monde est dans ça qui émission mon trésor pour tout à lobby net na club na mazé baza parmi ba joueurs européens à côté ça basé belé na kati équipe nationale est-ce que vous voyez pas selon est-ce que vous avez parmi bateau pour les larapé un jour na mazé mo beta pe balé kuna donc en fait moyen de vivre na bango ça bien moyen de vivre na bango c'est bien mais na esprit na nga vraiment pe entendre ezaka na mazembe te ata bande ko so bambongo na bango ibele ndengwana ata mukomote pour toi parce que pour tout mutanda osalango là mso amoni joueur na équipe nationale a obeta bien ba téléphoner par ça Lubumbashi convaincre tout pour ya mazembe mais nga vraiment batikala koyelanga makambo wana ba elote point nini ozali non parce que ba santé que déjà que ngai na déjà na esprit vite na mutu on comprendre ba oui mutu ata bo sending ata bo pied combien au préférer souffrir na yo ka dali solo parce que tu dis que trésor aloba que il y a des joueurs rebelles oye pas proposer papa tout ka bango Jonathan banani ba jawali ki moi qui oui mais si ko ba vidéo ngozole ka wana proposer ngate parce que moi que na kenda te parce que na mona muta proposer ngate mais na yebi que peut-être poser ko boya pour tout peut-être c'est ça boya pour tout ndeni ko mutaza ko zoaser wana ko zoa ngakutu makambo wana kozana mbongo zana nini ezali nango na tina mote to banda omona normal nga problème nange ezali nde bale na terrain nga esprit nange ezali bale na obeta bale so na une équipe nationale na sepelisa bato na sepelisa ba supporter mais makambo ke pour toi sombela bato bo akabela bato bo asomba non wana vraiment na zali vraiment intéressé na mote parce ezali vie na ye o yazo sala comprendre okokota na via mutu te donc nga vraiment boule nange zaikana bana ina ba ambition nga na obeta na Congo un jour na kebeta pe na poto na sala vie na ngai parce que bale na biso a Congo to sali ndenge nyonso mutu moko ondimo zate c'est ça donc lelo tant okomi stable ozana eloko susu olela te oke ovanda susu ate ta ba avantage que na za susu ate na ko ya na salle une semaine 2 semaines 4 mois de lelo psycho na sala 4 na 4 mois na kid na vai na nga na sona préféré na zonga na poto na zongi na ngai on comprendre donc ko vanda awa lelo to komo mona ba joueur ba souffrir et de lelo to betana bango so tali bango ondimate donc par rapport que peut-être ba ambition ezala été ngala mutu na ngana yeba que un jour fona ke beta na poto si ndo ba ambition ezala été un jour yeba ke beta tu ebite lo to ka si ba murmure ba rumeur ande circulaka mamde yaka ba ke ba joueur plus bokendaka ngomba est-ce que vous avez parmi bato ba kinanzela ngomba wana to ebite yo pour le cas kuna non problème ngomba ba pekisa mutu te mutu na mutazana choix na o osala na makambo bale joueur musupeza okende ngomba me bato ba yeba na bango te on comprend que atikala okende ngomba o pe atikala opia mbongo joueur mususu ezaki ami pe alakisi ki akenda ngomba parce que kuna babenga mutu te so yo moko sepeli okende okay on comprend donc problème eza ndengwana eza te ke mutu okende kuna po akufa to non eza mutu selon carrière na ye ndenge alingi asalela carrière na ye on comprend tout le monde a parlé avec Nangomba oh comprendre ndena na lobeli na lobi ka to yeba parce que bato bango babangana na bango ti boza bato bazo kene ngomba oh comprendre façon ngana za na problème te expliquer bato comprendre aux expliquer biso yo biso poza moto aleka na liste batangomba tout soko comprendre na lobi na yo o lobake nga zanga poser qu'on a comprendre te ce que bato biso ba tela biso ba ko comprendre te yana yu matumo na Rome yesa biso poza joueur o akenda ngomba abandako kende ngomba nandeni no otune te poto yeba po bi ngomba bakanga moto te kasi on a lobi wana eza secret ya mutu na mutu so na kende ngomba eza secret na nga so na kende te eza secret eza na simple yebisa biso kaka nga pe nazo kende ngomba oui ou non sikoyo nga pe na yebisi oti o me oui o bangombe ezebele ngombo wapi parce que ngomba msuna koke ngomba na mata prière na ngomba tout siko ngombo wapi oloba parce que ngana yebi parce que mutu tango sala carrière na fo yeba eloko ni oyo lingi on comprendre oko kezwa ozwi mbongo le mso ozwi olobi ndeti yo loba ngomba tout ozwi mbongo nyonso ke pia le msuna ngomba par exemple nde yo lobi siko yo tika na eloko te siko vino ezandeni yo pesa no ka ndambo yo zo pesa ndambo na otuna yoti
On comprend la façon dont on tourne là. On comprend mutu musupa ko zo mbongo na ya okende na prière, a opesa badim, na opesa pe mbongo ne nyonso le mutu na prière. Mais bazu pesa ndambo bombi ndambo otala pas venir. Yo pe komela ba prière OK na opesa no mbongo ba ezalara. Ben oui. Ils ont pesa combien ce qu'on a na ngomba. Na osumani zo pesa combien. OK na ngali koloto. Era difficile. La question, la réponse, on a pas la personne, vous me mais tu peux te rebelle, tu es mon ballon, on peut moi trotter, mais surtout vendre. Alors moi, t'as joué un ngombo, t'as d'assis là. Bah ben on peut bon. Yo ebi congolais de Azarat. Peut-être que yo batele msupe famille na mine na problème. Tout ça raté ngomba le msupe famille na mine kangana ngoyo balinga te évoluer donc c'est ça. Ezaka teke o lo retarande nous mona ba joueur mso bo betana bango tale bevine ya so bien te peut-être to quand ba ko yata na 4 ma pas on de te féliciter wa féliciter nanga bina ngaka no de to ko raba kila bi mo ngape na ebina ngate makambo ano ngape na ebina ngate makambo lo bana ba mso ba famille bundisa bino ba famille za bundisa bino na mamla ba carrière na bino mais oui oui mutu akobundisaka mutu na carrière ne peut-être eza famille mutu aza famille na ote jamais kokwa ye abundiso na carrière na yo tutu eza vraiment difficile na façon ke ndenge oloba makambo ya bangomba ke baobundisa joueur po aboma eno wana vraiment nga na d'accord na voilà yo za d'accord na ngote bi ke bato ba kotala pe bile ba sepelisa bango esa biso contrat moi ya okendaka Belgique ngozaka likambo ezaka na ndenge ni nango pe zaka na nini bon contrat za ke tant obeti Cannes 2006 et na Égypte na vraiment na sollicité na ba équipe belé même bato ya Marseille bayaka batinda même bato à Marseille par na Canal à Chabani donc aussi aussi 50 tout ce na match moto beta na moni Chabani no ndabenga abirum tala mutu moko ya boy José Anigo avec directeur sportif à Marseille aya a proposé ngabi to sepeli na yo wana na Égypte to sepeli no donc déjà so aussi kanto kende na yo direct ngana bi OK premier ate ngana ekinga moko ate na kina bato quand même fona que tout na président de la fédération na ke na ebisa président Constant Marie ke bato à Marseille bayaki pona ngai tout président Constant singa petit ndenge za équipe ke lingayo e ya na Congo nde tozana bino awa nyonso bino tu bokozonga o a sepeli na yo aya na Congo même bato par l'arme ya Italie bayaki donc ils avaient vraiment quand même ba équipe ebele yaki après na lande décision na président Constant que ya za garant chef nde tozonga e Congo mais bayaki kolandanga quand même atongo mais nous quoi ngana comme joueur à président Dio Mindongala nde pesaka complication parce que ngai nazaki na passeport nango na ndo betela ya 83 âge nanga normal ya 83 mais président Dio makende ko sala passeport mususu à 85 donc tant que côté sango na ambassade na France parce que c'est roi déjà clos les rois comment même biso déjà na France ba préparation na ba pour tout nde to banda ko kende et ko tomber que tant il y a eu passeport wana mususu à 85 à côté yango c'est compliqué ba moni des dates de naissance après équipe mususu ko benga nga ba manager mususu ba ya ba ko zwanga nde to kenda ka Angleterre na Stoke City na équipe moi ils na deuxième division na komi kuna na CLP ba entraînement mais na zai vraiment ming na problème à permis de travail parce que c'est une équipe nationale na biso to zai 104e ou 105e donc ils avaient en Angleterre ceux qui au sein européen ou bien équipe nationale na bino à niveau ya C donc au tika la obeta te na vendre kuna pendant un mois ba na FC ba on a zonga parce na on vanda ti na monter na obeta te na c'est la ka permis de travail c'est mieux na zonga na on continue obeta jour permis de travail et bima wana nde bo bengi ngai na ye nde ba décida ki ba zwi ngai ba tinga na avion na zongi Congo nde na zongela su ko beta na vita après na tam comme ba jango ba bengi ngai ka ba bino o permis de travail na o e bimi na Angleterre na sepele kutu makasi mais au sala scale par Belgique na jupe vol na komi na Belgique boy na oze la vol msuna ke d'Angleterre na taba bino au bima awa to vanda non na Belgique à quelques semaines après au ken d'Angleterre na eko bima na pe na taba ke présenter na équipe mususu ya Belgique Molenbeek
bike non des on a promis ça qui permis de travail no bimité to benga ka oya obeta na Belgique tout mais tant que grand frère nga déjà za kuna ebsanga que Belgique ba les vomés ça bien té donc c'est mieux que de Angleterre on a mais tikala quand même on met ça la carrière awa so be simbi oko que de Angleterre talipé ba supporter vite ba olinga isute ko beta parce que niveau ekomaki likolo mingi niveau par rapport que balle na beta et c'est un sous beta na Congo donc même ba supporter na biso ba peso chance ba bi kende bimo ke beta na mboka mususu voilà donc yango moni na kendo ça la carrière na Belgique c'est les compétents bon na Belgique na beti 2006 ti 2014 après na yogia na Angola na premier d'Agosto na opération basala ngesenga ke na ya na Congo nde mwana muku na contacter nga Ben to bando solo na ye tout après ya ko poser ke na ya na bureau to solo li après na pesi ba proposition na ngai bazali d'accord après wana na jumo e pakos ndambo après na kizongi poto après ton azongi poto na vandi na salé ba 15 jours na poto après ba préparer arriver na ngai nde ba ko présenter na stade il y avait mais vous avez bandani ba présenter bino ba jouer ni bon ngai on na ba ke ba présenter ngai moko parce après na sima na ngai tonga na poto na ko ka ke ba jouer ki pe bedi mbenza yaki mais présentation là que va présenter na mena au mona ke ba tebiso nyonso ensemble bedi mbenza na neso na ka biso male pas même balé oui déranger qui était peut-être bon aux autres kuna na vite zaki ya réalité c'est le cas qui tu as vite zaka likolo bon na ndele ke nga beta sur na vita te na beta na vita ya 2005 après 2006 na kei ça la renaissance vous avez bien pour te bien la renaissance du beau vous avez moi parce que foot à bateau non mais nga ezale ke na ba condition na PC na quand même professionnel na outil poto na ko beta awa donc c'est benda mo ba problème ba joueur musu ba kuma ko loba ndeni ya ozo mbongo belé tout mais quand même na montra que mbongo na banda ko joa na sala musalo esenga na sala na renaissance quand même bien na pesa bon pe coupe du Congo donc voilà si le lot on peut ba jouer coupe te banda na kenda ba sai nini si le lot on ba jouer coupe te banda na kenda banda na pia coupe wana coupe du Congo ti le lot on yo sala pour renaissance c'est ça là mais c'est moi bon bon renaissance ko sangana za ngande muna osala ngunde ba jouer be ba imana renaissance wana je ne pas à kuna c'est ngana olo ba renaissance série na ngai yo otangela yo otangela ba série mususu ngana ba série na ngai yo na yo kende jola ye ngalo ngo renaissance na 2016 na kei na ngai na 2016 na makambo bima ke mais to ka pe dessin pe luka ka te oui mais na lingate pona lobake na otika la obeta na imanate mazembete o pena na banda o décider na mutema na ouais to yo ndo kende ça c'est quoi ya et bimi équipe mo asika na yebi keza imanate mais bimi équipe mo asika na yake na tombolango wa ko solana président mukuna ouais ba pesa mambono nyonso so yo ba mbongo ni oyo ya contrat liboso to signaka mais ya contrat mi balé na mwana ba bambongo il faut ba futa ngati le lo na futa te ouais olandela ngo bon en fait ngande ba sala ngai vraiment na linga ke to solo la l'amiable ba pesa moi mukie na lo ba 600% ba pesa ndeti ba 10% o etikala eza ebele ya ona lobi ke ba pousser ngate ya okendele musu na justice ko funda tout parce na zande ngwana te comprendre ça ki mamba bale to luka to kenda ngona ndenga makamba bale mais si lelo baza mbongo ba o devoir wana solana ye moko président Sirazali mukuna mais il doit longwa est-ce que Zambo pas n'est pas trésor mukuna auto pas bête mukuna te mbongo na ngai za renaissance président nyo so oya na renaissance faut futa nyongo ba contrat za ba ni za ba papier za on exposé ba combinaison ka ba 3000 peut-être ngamo non na ndo so no salaire no ils no ba 3000 na renaissance mais non tu veux ça non tala oh na bito nga signé ba contrat auto ba mbongo mususu na bangola na signé ba contrat ya danser kuto donc ba mbongo ba renaissance ba 3000 ils a le roi hein mieux comprendre
que nous supposons que c'est ego plus va combien bon on va dans un pour émission va retard je pense ils belé na ko tanga moté ils belé peut-être ko banque sa président wa esika yango mona oboya c'est mieux na tanga moté mettons bon mona ceci va contacter déjà bango que yeba besoin nyongwa joueur boy parce qu'on a limité na ta renaissance na ba difficulté comme que va recruter on a besoin de room, ça fait depuis 2016. Oh là là. De notre 2021. Et ça dit combien on a toujours la patience parce que les équipes on a les cas qui ont na quand même na mawana bango. Mais na on a bango ba na mawana. Pour une fédération té auto loba. Yo soit no loba na les cas déjà. Comme na fédération le bio ba na mbongo té bon est-ce qu'on a ça? Vous comprenez, on sentir que madame na balle et comme bizarre. Vous comprenez? Il y a un moment football, na biso vraiment lelo évolué té. To mon alem sous to commence à banir na ba équipe sous on a gagné on ba 7 ba 5 mais lelo comme peut boké beta na ba équipe papa bosser na bon ba 1000. Vous comprenez? Faut vraiment changer ça là. Changement faut mes atteindre na mamba. Ça dit que Roma do senga na renaissance et puis ça embo na e de voir 90% na ye abia ba pesa kaka 10% ya pamba bibanda pe akenda bazo gagner ce coupe du Congo té mozobi mabe ça choquant ba vous porter au plainte pas ah sia ngande mufona porter ba au plainte pas ba na mbongo nanga pour mes amis ça papa ouais pour mes amis na on loba vérité que bazana mbongo nangai batindanga na mabete. Petit, la première émission, on a lobé la Mambambongo, on a passé dans mon micro, passé dans le bangote. Vous comprenez? Dans la 2016 à 2021, l'élo tout ça 2021. Na eko lobango l'élo. Donc ça la calcule combien 5 ans. 5 ans. Na tika lobé la Mambambongo, mais là on a tous les papiers, na ma communion sont des signé ba accord bandima ba futa, mais pas futa. 6 ans. 5 ans. Ozo bang ça Joël qui moi qui a longo na ye kuna po. Il pas qui contrôle ma casse et la monnaie. Joël. Bien. Oh, comment il a obéi à solo contrat Joël? Il n'y a pas eu contrat dans le papier des années. Il n'y a pas eu coupé dans les picoles cailloux. Il y a un problème, tu es dans mon papa. Joël. Vous avez un appel? Bah oui. Là, solo là, joueur Nyonso. Là, la polémique, parce que on a un balle dans le terrain. Na beta balle au le bateau na c'est combien d'années na l'équipe nationale pendant depuis 2014 na tika na équipe nationale mais ti lelo o le kananzela ba reconnaître ta room même na ba internet to mona ba vidéo na parce que na un problème na mututé ça c'est pas beta de balle nga makamba balle mais tu vas c'est moi peut-être on pour tout moi premier yaka ouais les allusions quand yo tchala salaire trésor ou quoi ça la trésor jalousie mon côté ça ebi ngana ko saler mais bon problème za kani ngo penza zuwa ngo kaka po akoma na mbongo na ebele na soka eza makambo ya terrain ya foot nga mambo libanda na kipango te oza na nini ngai concernant nga te nga mpelo ko etsala nga terrain ya le kaye na obeta bale ye boy non wana mambo ya terrain mambo libanda za vie privée azana mbongo te wana vraiment posanga problème le oza ba relation na ba joueur msumo ka bazadio bakaza libiza ndenge nini vraiment bazadio ba petit na biso voilà to e bana raté na mona e jour na vite au salle entraînement na encourager et on a yaka au salle entraînement na vite ona na encourager et tout et to ko kuta na renaissance ouais na PC ba courage na bi na vite simbité ouais na renaissance photo beta na vite simbaraté. Ben oui, parce que c'est compliqué. Ah, et c'est compliqué. Complications, c'est qui passent avec la Renaissance, qui a été c'est ça. Ah, vite, c'est compliqué à Dieu. Oh, on a mon qui passe tant au bétané la Renaissance, ça au bétabal bien. Voilà. Bah, relation de l'autre que l'on va jouer bien à Sima, non quoi, bah, l'équipe, bah, masse, bah, éviter, n'attends pas, bah, combo, bah, Chancel, Bemba, bah, Junior Kabananga. Chancel, tous les bétina et na équipe nationale Chancel tombe sur tobeta ya zana jeune makasa zana Anderlecht na zana Anderlecht ermo beta na équipe réserve ermo ba ozo une équipe première mais Chancel Claude le roi linga ke mingi na omonia banda ko za même biso ba doyen to za ki to banda olinga ye mais o ya le msu soyé parce que respect a ebinde ko zana ba to zo respecter ba tout ermo ba vendre na ban a beti pété match mobimba
Hermoclo le roi sollicité à tirer un terrain approuvé donc il est vraiment ils allaient que et l'axe que moi non a évolué les lois comme beta na Porto à l'équipe quand même une équipe à mine félicitations bon Junior Kabananga to beti nete vous avez été en Kosola quoi bana ouais na Belgique tendance à passé camarade naé avant dans en fait tant on est en Anderlecht à dans Eugène na beta na ba équipe par réserve Anderlecht voilà on beta sko na Molenbeek une équipe première puis on soit na biso kutana mbote mais vous savez bon ndeni ba ngeni vous pro ba ya pe bo beti trop comme on a ba jeune ça la bino ndeni comme on a bango ba Junior Kabananga no bazoya lelo bazoya lobi surtout ba na vita notre que nous on a vita ba jouer yo vita lelo na yakala eza ndenge nini ba vita lelo na yakala différence ya moko eza ke lelo bango ba ozo ba mbongo ba ozo ba mbongo ba zui ba voiture mais ba oye ba vraiment importance ya kombo a vita te ya couleur à vert noir wana te ba osalela ngote on lo bana ça ou les oye ba te ça ou te na lo ba na to ba na mutu te na lo ba par rapport ya ba joueur que ba yebe loko ba osala parce que vita imana nini mutakufa wana équipe wana zate tango obeta foza na ambitieux bike na obeta pona bima libanda na ke sala fina ngai ndio mona fa na sa ole ba nsu ba ko traiter mukola kola ko zaka na vita bon vite ye mutali bo so ba traiter mukolo biso pe ba traiter ole ba koli ano ata koli to mona na ba Italie ba joueur ba 40 ans nani o joueur Ibrahimovic Zlatan 40 ans obetati pourquoi na Congo toujours bokoli ça ba to moi ba difficulté to ça lelo to na ba équipe nationale lelo ya lelo ta ba jeune baton so ezalem sous 3 vieux mo bazana to 4 5 ba o cadrer bango ekende bien na bango so muta komi na 30 ans pour na bango c'est fini donc otika la obeta subale to nde ba kota na nzoto abato ba o tala ke o déjà lembi mais les msuyo za posa sous obeta subale au sali ba player ba succès ba kombe belé o le kanzila ba belé o zongo ba belé lo ce que lo ko ne kindapi okende ça veut dire que so za sika monga mona sibina assista ba player na yo so l'équipe msu ba toke ke sika mo ru mazali te atana mote nga na lemba na yeso pa lo lo ya o kita na voiture te yana bisiko lo ko ne sila kabino po ne za temps par temps ou problème ezambo ya na mamba bale dans un moment où ça la succès faut y ba que un jour ils allaient sur ndenge wana te vous comprenez le ko eboma ba joueur parce que les lots yo mono za succès les lots comme manquer bateau olingi sou musala na hotel donc au mona mutu nyonso na nzela pamba tout pour yo star pour comprendre so tambulo zu moi voiture moko tambola mpona yo komi donc il onde ya mabe yango wana problème isa so za star ba oyembela ba c'est faux oyeba un jour que ozonga pe mutu pa ando yembela to benge sala nga rien parce que na sala il fallait na sala c'est ça na sali carrière na ngai lelo na za sous na Congo te na obeta sous na Congo te c'est normal mutu oyeba ngai parce que tolo ba lelo so tiki na 2014 bana msuba obotama lelo ese ba oyeba nga na kombo kaka ko te oyeba nga te peut-être ba expliquer que yo peut-être ba tout ba ba dami kusenyo sabe ngo ba ro comme ça so pe ba kufa déjà c'est ça vous comprenez ezate que tout ça kana mutu ba kumisa koka ba kumisa koka wane komi mabe parce que tout le monde n'a pas ba musicien c'est ça deni ya so milambo azapi o mona na azali na mona kai nzela na ye akobeta kaka milambo azali na mona dernièrement na fête ya mariage ya papa là lukuta balaki na mona milambo na mais na ebité soka obeta évolution vraiment GSK on dirait ça GSK ouais ba carrière ba joueur aussi la mabe penza mingi so joueur asili akei na bike siko bino bolinga boloba ka joueur aussi la joueur yo quand c'est football eza faut beta ngo vino mobimba non pourquoi beta so comme na 35 kazida na 4 na 32 ans dans tout le ba peke carrière ici là dans le côté non parce que conseil on peut ça ba ninga no ba joueur ba leki na o peut-être o le so mon joueur moi leki plus le ba joueur ba mi bisenga senga ba joueur ba komina ba monde moko ba ko sala te ba mi ko sala ngo peut-être ko zanga le ba joueur ba komi kiso moi je me disais na mbongo mais na éviter conseil on peut ça ba ndeko na o lo bazana bozui peut-être ceux qui va ko gérer te mais si ma conseil no ko éduquer bango et ça m'en faut tambola na vie boye pour ça sortir pour bomba le lo carrière aussi là ça la beaucoup ba nina ba ndeko no ba bimi lelo bana na bino
bon nga conseil na opesaka tomona pe ba millionnaire bon opesilier ni azongi normal ndeto donc conseil ezaka il faut koyeba ka kobomba koyeba ko sala makambo bien oyo ko ke otiki pe bale ozwa même sur $100 ya kolia tout et bomba ratayo c'est ça donc biso ba joueur congolais toza trop so juka mbongo lelo faut si sango lelo po ba oyembo na ba musicien OK boye bah il est là ce soir donc vous comprendre tant lelo oyana na boîte tango ba ko motalo aza suna eloko te ka mbato banda opesa ba ko ya omoninga na nzela ata mutasenga na bandi boso anda opesa ata mutasenga mona pesa soute loba sopena na yebi bino bien na juna pesa mais boye kaka salaka j'aime comme swata yo le ketchwa oza kati ya voiture na basengi mbongo fente kande tokende kamwa moko lo bana yi oza suna eloko te moza na mbongo la mso pesa ba otali ka lo bita ba o comprendre donc conseil vraiment na opesa ba jogo ya mwana ba ba bomba donc pour l'avenir le no ba joueur ni opesa so tali ba on tali ba o ba ruma lobby ata 3 ata 4 kaza na on a rankente to 4 tali na Congo ya biso comité na tala vraiment ba match to pena na ba joueur le lo room to ah ben oui ils ont sensible oh mais na bishot bon on a ignoré mutu na bikela on ignoré c'est pas té tu vas jouer basé bien mon kilo tennis ba jouer bité oh zo bete lo kwa room oh so na yebi na kombo na ete siko na lo bandeni na lo baka joueur mona mona ki boya obeta lo kwa room so si c'est comme nous remplacer te ko remplacer ngalen donc pour na ngai nga sei musana nga na beti na ba qualité na ngai na ebité mutuni na nkolo ba ke o lelo yé muta o remplacer nga parce que ba tunde ba otala nga na otala ti o se pelisa ko kasina classe oh joueur na se pelisa il faut lo battre équipe nini na ça pour ça équipe parce que ba joueur basé beto sangi bino so ko maré lo moko na kata équipe nationale so yebisa nga na joueur ni otala ah on va promettre que c'est bon 5 personnes tangela nga kaka franchement so yebisi nga na vita na pour le moment na vita na yebi joueur mo à part ça oulé tozala na mona ke mais kona mona ke joueur na obeta tout na yebi na ngata siko nani susu na vita ba merveille bazaba ki kasa bana ba yebi na yebi seringa nga na longwe po na ke po to skola na bala ko te na Canal Plus na ndako na talaka souci ka voix na fédération te o to niveau na kena ngo afi na okufa na tika bana na ndako ai tele ba che kula kuna na zongi lofo muna tentire na be fumwa mimi ya solo atanga mo pe na mona ke na tentire na bi lofo pembe no ezongi kitoko Ipo ba kocho be na nini za sentir wana ozolinga ngo te pour le moment non te ngana magamunyo musufu na sabana bana mike oh kuno wole sabana te na bana ba mike na ndenge ke fu ba mona papa ba mwazali azobokola bango oh ouais mona ba kufara lo fo osika bi mena na te mutakufa te me bitumbe na makasi ouais bitumbe na makasi makambo ko bi mabe dayo na mwana nga ana 11 ans aobeta bali comprendre na landele no na mona eta so na okufa ta komi na 25 ans wana saba mais siko na nte lo fa oleka na plateau lo o bona bi ba olia lofo il va jouer te hôtel la match te hôtel la canal te na yoka ba kombo comprendre wa pe na ngulu kutate ba ko ebisanga tale mususu dikasa aoleka bona oyeba ite mais là musu na terrain musu so na ye match mo na otuna na numéro 8 wana nani tout parce que na zalaka yo no ka saule mais saule na yebié saule na bo nani luzolo na mazembe luzolo ndeti luzolo na yebi akoma na mazembe parce que tobetani msemo match na oyeba kite liboso nini comment on na yebi asa vita te na oloba mais oyeba kite ke tobetani match na kitambo wana na terrain mobo ba yebisinga geta joueur a vita je vais voir le popo na moi okende so contre ya le popo Youssouf mutaza kuna problème mais so ba bengi po okende te omizwa ke
Sobi? Mizwaka. Oh, comme ils ont un combo dans la salle, il faut battre la sur les cils, si bas les cils. Mais la ceinture de la fédération, on continue au côté de notre équipe nationale. Pas pour le moment. Pas 11 ans. Pas pour le moment. Non, moi, c'est un peu sans. L'offre. Bien aimé. Mais qui ça l'offre, tu connais là. Voilà, tout d'ailleurs cocheté dans les salons na biso na Congo Ziba TV et l'autre va jouer ba ko lia ba jouer mbongo parce que c'est ça la ndeli lo room ba bozu ça que sur le kina zero ko kabaka mbongo ça rappelle comment mais toi zo aussi ndengo na tesco kabane o ka ba millionnaire ba le baza pe na million kabaka ba mbongo ba ça o ka pe que jour pe ba ko zo yo ka ba mo abe tata libanda mbaza ba congolais yo ka bango pe ben oui na yo kanga beti mokana zo sa carrière ne bien ozombo chancel o sa carrière na ozombo voilà nde mokani na trésor pour ozombo bien tout trésor pe mbongo na ozwana oui na mazemba obeta ozombo na o esengeli ya ozwana Congo ki moi il pas ozwana bozuna na renaissance oui ezambo mais la renaissance na renaissance de Oswana avant Oswana nega ah comme ça kilo la vie misusu tika limwa avant kali tika joko na kusamba na bo milamba zozwana tena JS kabina pozo eza passe tena JS ka pozo eza passe papa président mtaza mbongo joueur mtaza mbongo te mbongo a président o décider o apesa soit au 50 apio un salaire o ba o pesa mbongo ah mais nani susu não zelat voilà là les sauces là tout je vais aller dans ce tania bolingi nate nani na yo kate bo nan ya bo ya za jouer comment ça va d'accord on doit jouer ya jouer oh ya jouer te va sora ba jouer comme ça suka emission na biso le beto mona bana be beto mona ba jouer belle ngana mona ka ndetso Oscar Marie tu es bien les millionnaires en culotte ndio uzako panza bambongo lokandi pe uzako panza ngwe ça on est conseil au pesa Oscar Marie tous les millionnaires en culotte bah c'est bien mbongo eza hein na vraiment ngana pesa ka conseil que otala lobby c'est bon donc voilà donc bato obwa ke la mbongo wana lobby mbongo wana c'est mieux somba ngotonga bandako na osomba sima no parce que obwa ka ndetso obwa ka ngopamba c'est ça ka lelo ba obalukelo parce que eza kana ngana na bato kozala na bango lelo baolo ba mabe pona ngai mais on a non regretter ma grâce voilà mais lupo pour soi bengo nde okay na okay ata bengo cha munda chone ma membre ya vita na beta kunati na pena na droit aux ana lupo na za banani tout mais on kende te bota avec kimo bengi ko ma coach au boya peka pas pour le moment au bat la moi 11 ans na au bat na bana toi on a grâce à non mouké pour moi mouké à 2 ans de grâce mouké combien d'enfants 7 n'importe combien na kin combien 5 na kin de ka bano na bota liboso bana liboso tile ata mukomoto moi so bango na longola ezalongo ezemi na ngoto bota na ngazate na vraiment bon makambo même mère n'a pas l'inkota za bonga ndo aibi mère olinga mingi oui ça madame nina micho bon kota zaka no ipseke akadre bana ka bien beaucoup la bana parce que ngana za trop libanda na zo tambola yim tatika la na bango c'est carrière pe na kino lotama no mingi no kana ndako ndako yo mo temps benga nkana zo no kana ndako donc voilà na bali jeune na 20 ans mariage 20 ans on a balayé mariage à Bruxelles kuna on a balayé en 2005 il y a 20 ans après les lois communes na 35 ans boza âgé ngala pona 83 on a comme na 37 ans 38 ans c'est bon muzo na carrière robeta no ka ba no bomanga comme c'est quand on a vendre oh na obeta na ngai nous ba âge mo kana ba ça ou les biloniers ba âge mo ka obeta na ngai ça ou les ba 38 ans 40 ans bon c'est comme ça on a pas
C'est ça qui va maman, c'est ça. C'est ça. Merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Na tom de so suka lelo mona lelo to mi plus ba mission ba jouer vraiment travailler na ba mission na bango depuis ba boko pe trop ba mission ba si le pas boka yo vous appelez la relation bien à CVO vous ska pour sur la tina CVO kala mes relations pineza mon kabila épée nandimite aya Shabani na ko Shabani non OK yo mingi fali héritier fali vérité peut au sana maman bah oui kala to banda solo la c'est vraiment relation ils aillent bien mais ça dit que maman vraiment plus dans relation quand on musicien mon corps fali au peut se bomona ni bo solo la kitoko bo vraiment d'aller bon ouais comme maman solo la kan donc bien quoi et puis vraiment qu'on respecte mon tout la place bah mission tu vas appeler vaincre bébélé et belé on s'en a dit bébélé on se qu'on a linga fallait un grand passer to un match moi Simba et qu'on attend pas 2000 combien kala donc à la stade après match wana a bien c'est quand même ba joueur ba ya sera va dire on y est encore ba joueur ba ya te kangam na kenda ya boko kangam na kenda sera nga bete na mbinza kuna ndeti omatama campagne na bosani place kanga mutu na ya so na bina ba joueur ne sto bete na équipe nationale kanga mais ba invité quand même ba joueur rebelle OK koyana na ya wana pona ye tikalele bon OK merci na batutu boto ndabiso a siko na chaîne na biso RTGA wani sope na kati ya Congo Liziba TV message pe keke dédicace ba to lando na émission na biso kati omoni wana ndeni émission na biso masoto beti émission kitoko e bandai mwana ezai mwana kubanga mais na suka na sentir vraiment que bah voilà on sait que na jola lungana rene a jola pas dakali na nga côté na osa émission tozaka journaliste ba cameraman mais so ba ebele moi soni wana comprendre on ta soni mais kuna okuma mzoma kasi donc voilà na opeka mbote na batu nyonso balinga ngai na pena pesi so la pe bien abordé qui là na opeka mbote na batu nyonso balinga ngai na pe bango nyonso mbote na pesi kaimbe ibodo mbote na pesi ya touré na pesi suna Joël qui moi qui madame bana tout na pe bango nyonso mbote côté bazana Junior Kabananga Junior Chancel Mbokani ba jogo tout na pe bino mbote na bano ba epeli lopes bango so mbote bango nyonso na pe bango ba lelo ya ko na bodi kiala bango nyonso na pe bango ba mbote côté bazana merci na ba abonné tout ba TV merci na yo na CP di penza ça linga plaisir ko yamba yo na biki na simano ba émission ba jour ebele pe ba waleka awa po to sola supo to lo blaso makambo yango sima caméra na moniri tozaki bele wana Patrick Monga Jonathan Dario pe assistant ya Kyodo au pe azo gérer sur na kati ya RTGA merci na bino merci aussi à madame Christelle Mabwilo merci na babonné tout au bolingo émission na biso kati botala kango et c'est ça biso bien je pense peut-être ndé azana kinto ça peut télé réalité na yo to yeba to kitati na résidence sigo za tout la pe quartier na yo to koma et que ça la bien merci aussi à Tana Mabeli Nema merci à Boss César et Patioti merci bah, je vais réunir bientôt la soirée Lissamboli na village Panda venez dégoûter venez manger pour me rappeler au beaucoup de village faut y être normalement yo ni ami Nicolas ni mbondo lia bangote non ngafumbo kama kaya bumwani habito yo ane les gars non OK c'est qu'il faut village Panda ça le habito na fumbwa pour esala yo bien merci aussi à Cédric Ibodo partenaire pour la vie bah tout bolinga biso biso linga bino ko toujours kolinga biso Tracy Kambi mama kala pena pesio mbote to mwana ni basima bisous bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous